Bien-aimés dans le Seigneur, baonyonso balandaka biso na chaîne na biso ya Mosakoli Shako TV na pesi bino matondo ndenge bozali kaka attaché na chaîne na biso tango nyonso oyo nzamba peut permettre poto loba elongo moko na bino na pesi bino matondo na pesi bana na nzambe nyonso matondo oyo bayibinga na kombo ya prophète Daniel Mukendi Jikalu Jashada chef de terre mwana ya apôtre Augustin Mwimpe Mutokanda na Nzambe chef d'armée vraiment papa esiko zali na pesio matondo parce que ngolu na bino ezali ko accompagner biso. Merci beaucoup mon père spirituel. Bien-aimé na ibite lelo naza na moi partage moke oto lingito partager elongo moko na bino mais avant to banda makamonyo so esiko zolanda biso ozana kati ya bureau ozana chambre ozana salon na yo ofandi na ndako na yo naza besoin okanga miso toyeba kopesa nzamba lola merci parce que animete mokolo lelo tozala pe na temps ya kosolola elongo moko na bino tosambeli Mungu wa kuita na kuichika, Mungu muweza yote, ula romba mbingu na dunia. Yawe tunasema aksanti paske urichika tena journée ya leo, tufika tena mwatua ya kusema na taifa yako. Mwenyezi Mungu tusaidie. Ndima ete baonyonso bazali kolanda biso yo nzambe ya Augustin Mwimpe oyeba ko pambola bango pe ko sunga bango banda na biso pe so kitokomi na suka toko pambola kombo na yo dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, esika ozali kolanda biso vraiment na pesio matondo ndenge na lobi na ebandeli na biso. Je pense tozana moi liloba moko tolingi tolobela journée ya lelo. Je pense na se présenter déjà comme on a na bengami na prophète Daniel Mukendi di Kalu Jashadai chef de terre oyazali mosali na bino na église grâce divine na Ikradi Siforko adresse na biso église ezali avenue Mukwa numéro 25 quartier Matadi commune Massina référence deuxième terrain. Bien-aimé, nalingi esiko zali totangana na moi passage tozotanga na Luc chapitre 7. Nous lisons le 11e verset et le 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fit émis de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Le 14e verset, il s'approcha et toucha le cercueil. Ce qui le portait s'arrêta et il lui dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, na moi passage oyo to uti kotanga naza besoin esi kozali kolanda biso yo kabiso malam moi tema muke tozali kolobela na poko lelo elobiete lève-toi ebile lobi ezalaki na mama moko mama wana azalaki veuve abungisi mobali mais azalaki na mwana na ye moko ya mobali bibile lobi nini un jour mwana oyo abela et par après mwana kufi tango ba memi mwana bazokende na ye na cimetière po bakende kokunda ye biblia lobi ete na nzela oyo bazokende na mwana nde nzela Yesu pe abandaki kokotela. C'est pourquoi na pokwa lelo na ye koyebisa mutu moko vienne esiko zali kolala te lamuka parce que za na mutu moko okokutana na na pokwa lelo oyo otikali kokutana na ye na vie na yote, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Bible lobi ete tango ba memi mwana bazokende na ye na cimetière po bakende kokunda ye bakutana na Jésus. La première des choses tango Yesu amonaki mama ya mwana ayokelaki ye mawa
bien aimé, quel que soit ma problème, quel que soit ma kamosa na yango, soki okutani na nzamba lol, soki okutani na nzambe na mwimpe, yeba ke ya liboso, nzambe wana akoyokela yo mawa. Na soki zamba yokela yo mawa, eloko nyonso ekufaki na kati ya bongo na yo, ekoyamba pomo. Na soki ozali kolanda biso lobi amen, nzambe na lola, asekwisa nyonso, oye kufaki na kati ya bomoi na yo. Et la Bible déclare, tango mama azalaki kokende, azalaki ye moko te, azalaki na bato ya quartier, azalaki na ba camarade, bato ebele babandaki ko accompagner mama po akende kokunda mwana na ye. Mais parmi bato nyonso wana, ezalaki na mutu moko te oyo alingaki apesa solution na vie ya mama. Mais Bible elobi ete tango mama akutani na Jésus, Jésus ayokeli ye mawa. Après koyokela ye mawa, Bible elobi nini? Yesu asimbi serikei na ba oyo ba memaki serikei ba kitisaki yango na se. C'est pourquoi na ye ko prophétiser vie na yo. Quel que soit kufa ya misala, quel que soit kufa ya mariage, quel que soit kufa ya bana, na ye ko prophétiser yo. Ozo kutana lelo na oyo otikali ko kutana na ye te na vie na yo. Na soki okutani na ye eloko nyonso ekufaki na bomo na yo et c'est quoi au nom de Jésus. C'est pourquoi Bible lobi ete tango bato ba kitisaki serikei Yesu ye moko alobi liloba. Jeune homme, lève-toi. C'est pourquoi, bien-aimé, kolala te, Congolais, kolala te, totele malikolo, to sambela, même pour mboka na biso, makambo oye ekufi, nzamba sekwisa yango. Ba problème ezotambola te, ebanda kotambola, parce que oyo tondimeli. Oyo tondimeli aza supérieur ye moko alobi ete eza na mutu moko te oyo akoki kokutana na ngai atikala lolenge moko. Soki tokutani na nzambe eloko nyonso ezalaki na se bien-aimé ekosekwa. Soki olobi amen, nzamba sekwisa vi na yo. Soki olobakisi lisusu amen, nzamba sekwisa misala na yo. Bien-aimé, Bible elobi ete bato oyo bamemaki serikali batiki Yesu asekwisi mwana. Mama ya mwana oyo ezalaki na mama zwe sermo. Tika na yebisa yo eloko nyonso ebandaki kotambusa yo na mao. Nzambe nanga acha esengo na motema na yo. Nzambe na lol acha esengo na misala na yo. Nzambe na lola acha esengo na mariage na yo. C'est pourquoi Bible lobi après avoir kosekwa ya mwana Yesu amemi mwana azongesele mama na ye. Ya yo ezakaka ya yo. Même bandoki babundisi yo, même babomi misala, même basali nyonso. Bien aimé, je vous dis la vérité. Kolanda landa même à maloba, ya batu mususu oyo basali ko dérouter bino na makambo na nzambe te. Mutu mususu okoye biso likam po akabola yo na famille na yo, akabola yo na quartier na yo. Mais oya sekwisaka biloko nyonso babomaka na monde molil, c'est le roi des rois. Les seigneurs des seigneurs, les lions de la tribu de Juda, la malle cachée, les rejetons de David, l'étoile brillante du matin, les bâtons d'Aaron, l'héroïsme de Gédéon, les palmiers de Déborah, les soleils levants, les soleils couchants. C'est l'homme de Jésus-Christ de Nazareth. Et si ko sali, nzambe nanga asekwisa vie na yo. Nzambe na lol asekwisa misala na yo. C'est pourquoi thème na biso le biote, lève-toi. Et le konine elali na vie na yo. Ndoki moko te akoleka nzambe na makasi. Nganga moko te akoleka nzambe na makasi. Peut-être bato so bazo yebisa yo. Misala na yo ekufi. Pona tantine na yo. Pona oncle na yo. Eza problème te. Ndoki azo sala musala na ye. Mais oyo biso tondimeli. Soki opesie confiance. Yebeke yo ekufi wan. Onyo so ekufi wan. Ezo c'est quoi? Parce que ye aza supérieur. Ya milimo nyonso ya mokili oyo. Lève-toi, Congolais, to telema likolo. To sambele pona mboka na biso ya Congo. To sambele pona mokonzi na biso ya mboka. Nzamba yeba kotelemisa oyo batu mususu babomake. Nzamba yeba kotelemisa oyo bandoki basalaki ete mboka ya Congo ekende liboso te. Ndoki moko te, nganga moko te, marabu moko te, mazisien moko te. Oyo koleka nzambe na lola na makasi. C'est pourquoi tango Yesu akutanaki na mwana mosoyo ayokele mao. Nzambe na mwimpe ayokele Congo mao. Nzambe na mwimpe ayokele Congo na biso yo mao. Parce que soki ayokele ngo mao eloko nyonso ekufaki ekoseko. Congo ekokende liboso, bato bakopambwa, bato bakozwa mbongo, bato bakozwa misala. Tika na yebisa yo kolela lisusu te pona makambo zota la makambo misala. Kolela lisusu te pona mariage,
kolela lisusu te pona kozanga kobota nzambe oyo abenga biso na mosala azosala eloko ya bien na kati ya bomoi na yo na ntango akosala eloko ya bien na bomoi na yo nyonso ekufaki wana ekosekwa. C'est pourquoi tiema na biso elobi ete lève-toi kolala te totelema tosambela po ete nzambe na lola ayeba kosunga biso. Bino nyonso bozali kolanda biso na chaîne na biso ya Mosakoli Shako TV bien aimé makambo tozali koyebisa yo soki olandeli yango soki otelemi na losambo okomona bikamo na nzambe na kati ya bomoi na yo. Vraiment na sepeli mingi na bao nyonso bazali kolanda biso nzambe na lola pambola bino mais liloba na ngai ya suka ezali te totelema. Lève-toi, tu es l'enfant de Dieu, lève-toi. Tu es congolais, lève-toi. Problème monene, totelema. Kotelema na bisengo moko e monde ténèbres te. Ya mokilité, totelema na kati ya losambo. Parce que soki totelemi na losambo, bikamo ekosalema. Quel que soit kindoki ya famille na yo, ekosala yo le côté, soki totelemi na losambo. Quel que soit banganga ya famille na yo, bakosala yo le côté, soki totelemi na losambo. Muto akabola yo te. Na famille na yo mutu akabola yo te na quartier na yo na ba camarade na yo eloko nga nazo senga yo telema kaka na losambo parce que ndoki bakimaka ye te ndoki babanga ka ye te soki otelemi na losambo yebaki eloko ekufaki na vie na yo wana ezo c'est quoi soki olobi amen nzamba sekwisi yango au nom de Jésus. Que le très haut vous bénisse vraiment bien aimé na pesio matondo yo mutu nyonso bandaki kolanda biso na chaîne na biso ya Mosakoli Shako TV. Vraiment pasteur Michel Shako na pesio matondo pona musala nyonso ozali kosala nzambe na lola pambola yo na maman Julie Shako. Vraiment que les très haut vous bénisse sans oublier mon père spirituel papa nanga o nalingaka mingi. Vraiment papa esiko zali je n'ai pas le temps de vous bénir mais je vous remercie toujours parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Merci mon père spirituel l'apôtre Augustin Mwimpe Mutukanda Nanzambe chef d'armée. Merci beaucoup papa. Napesi mbote na bandeko nanga nyonso ya ekradi lokola prophète Patrick Abiakavula lokola révérend pasteur provincial pasteur Joseph Kapita. Vraiment nzambe na lola pambola bino tous les serviteurs de l'ekradi tous les intercesseurs bana nanga nyonso ya ekradi siforko na pesi bino matondo na nzambe ya tata na biso Augustin Mwimpe apambola bino. Vraiment bao bazolanda biso adresse na biso ya église ezali na avenue Mukwa numéro 25 quartier Matadi commune ya Nsele eza na côté ya Kingansani ya Suka référence eza deuxième terrain soko commune na deuxième terrain autour avenue Mukwa bakolakisa yo église ya prophète Daniel Mukendi du Kalu ya Shaddai. Oza besoin na contact na biso toza na 081 160 20 27 numéro na biso ya WhatsApp ezali 099 232 37 05 wana eza ba numéro soki obengi okokutana na mutu mosusu te wana okosolola kaka na ye moko prophète Daniel ekozala malamu oza na requête na yo oza na problème benga tokosunga yo na losambo na nzambe na lola akoyeba kopambola yo. C'est pourquoi bien aimé na pesi bino nyonso matondo ba congolais nyonso na pesi bino matondo esika bozolanda bino bozolanda biso na pesi bino matondo vraiment na yebisi nzamba lola ayeba pe kosunga notre président de la République a soutenir na misala nyonso azali kosala oyebi na mokili oyo tozelaka te kopesa kaka mutu fleur tango akufi même mutu aza na bomo ndeta ya kopesa fleur. Vraiment mon président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
na pesio fleur ya esengo parce que nazomona makambo ezali kotambola namoni billet ya avion ekiti biso basala na Zambie tokosala mpe voyage tokokende kopesa sango malamu par-ci par-là parce que namoni babillet ya avion ekiti vraiment papa Nzambe apambola yo na gouvernement mobimba ya Congo. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Tobandi na losambo tosuki pe na losambo topesa Nzambe la merci tosambeli na komona Yesu. L'Éternel Dieu Nzambe ya Israël, le Dieu de mon père l'apôtre Augustin Mwimpe mutukanda na Nzambe. Ondimi kobanda na biso pe tokomi na suka ya émission oyo. Ndima ete bikama na yo Nzambe ezala elongo moko na bana na yo nyonso bao bazali kolanda biso. Ezala bitumba ya famille, ezala bitumba ya quartier. Ba problème nyonso ezali kotungisa bana na yo. Eloko nyonso ekufi na kati ya vie ya bana na yo. Topesi yo confiance na kondima nyonso ke vie ya bana na yo ekosekwa, ekotelema pe ekokende liboso au nom de Jésus. Miracle na yo elanda moko na moko. Miracle na yo elanda mboka ya Congo. Batela bato nyonso bao bazali kolanda biso. Batela communauté ya Ekradi. Batela vraiment basali nyonso ya Nzambe. Batela Congo mobimba. Batela mokonzi ya mboka. Batela ba ministre. Batela gouvernement mobimba. Yahweh Nzambe na nguya bikama na yo elanda moko na moko dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons ainsi prié. Amen. Que le Très-Haut vous bénisse. Merci beaucoup. À la prochaine occasion. Tokoyeba kokutanape. Bye bye. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.